Sali, Nabandeko Nyonso Bazolanda Biso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox D57 de la presse. Nenge Toyib Sarabino Kaka Iloba, Yuma Yabokechu premier, l'air est grave, l'air est grave. Les lots a déjà le 16 septembre. Oyo. Mokonzi ya Mboka. Assis à Zui vol depuis Tongo. Direction Belgique. Bandeko Nyonso ya fait za TV RDC Mabela Dinganga. J'espère que tous le belakaka actualité sur le plan politique. Ya on a eu sarabino drapeau RDC na tiana kingo pambate parce que ba mal intentionné basé belé na politique, ba mal intentionné basé belé na chronique, mais lelo Jerry Kobetox na ya m'invité té. To ça la moi analyse par rapport à bandeko pe bazali banda mboka. To solana bango ndenge nini. Bao bazana Allemagne, bao bazana Londres, bao bazana même na Belgique, ou même na France, par rapport à voyage à Mokonzi Mboka. Est-ce que c'est vrai ou tout le monde na internet, tout le monde na ba vidéo ba yuma loko ya ba bokechu premier, en il est très morobo na bisa comme ma papa je suis malade, a kokango te ti lelo na pesa de voir a kangala sa sapatu ti lelo a kokate, mais azo lancer message yo ça la résistance contre le président de la République. Bozaba sans esprit, bozaba yuma mutu. Oh, ya sali 7 mois na pouvoir. Les loba na casino, bazo tango fait la tes écoles laïque. Mais ozo lingo tele melaye. Merci na ba vrai combattant. Oh, nyonso boza mobilisé na minute na aéroport. Po boyamba Mokonzi Mboka. Moi na Mboka, Félix Tshisekedi, moi na papa Etienne Tshisekedi na Mahamart. Boza lokola ba mal intentionné lokola ba odombote ceux qui ba adam ceux qui ba odombo wana tozo comprendre ba combat ngo ba sala ngo ti wapi bolukaka na combat bolobaka bien que opposition de mutu il faut ezala ezwa bokonzi omoni ndeko mwana mboka sénateur a vu Kabila zakani na raison et à moi ndaba que toza na position te na Congo ya nda ezakini na raison. Comment bino ba opposant ndeko na bino opposant zo azui bokonzi mais bozo ya kana be tension moko boye ya mabe. Donc alors na kolobe belete tozo solana ndeko en duplex en direct de Londres to benga bandeko baza déjà na libanda mboka ba yisa biso ndenge nini masolongo ezoleka déjà libanda kuna pona ko accueillir mokonzi ya mboka oyo azokoma déjà na Belgique. Donc tout cela derrière la bande pour ça la bien. Merci beaucoup na maman Maïssa Jambo, maman Jambo donc bambote na belé. Merci beaucoup na Joli Kusala Bandal Bomoko. Donc tozo benga déjà ndeko moko auto sola na ye en duplex na téléphone pour to tuna epé moi mituna par rapport ya ba bandeko mususo baza ba mal intentionné oyo bazo comprendre te tisiko OK. Congolais de mutaza à tête à pouvoir, bandeko bazo comprendre que masolo ya mboka il faut que sola rango bien. Donc moi connexion za mobulu tozo rappeler ndeko na biso to sola naye na émission oyo azali banda ya mboka to sola naye par rapport ya actualité oyo ndenge bandeko ba congolais baza mobiliser mais bandeko miso ba komeli biso ba Jerry oya ko meka ko sala mobulu a rozonga Kinshasa. Et puis tant rozonga Kinshasa et roza la faute ya famille ndokeza yo moko. Mais na bandeko msu balobi pona oti ko information mon sikoyo bandeko msu balobi Jerry ba combattant IDPS basiliki ba kendaki na tongo ya ndaku ya babokechu. Non, faut pas bo sala ngo parce que bokechu même na famille na ye moko kutu ba bayaye na komina kini wana babaya ye pona buzo basalaka basepelaka na ata mukete do botika na bino famille ya ndeko na biso bokechu evana nango na kimia. Donc ye moko ande mutu azo sala makambo wana nde akosilisa ngo. Donc atinda pe rien na famille eloko malonga po sala na famille ezate mais ozolingo sala ba biloko moko eza buzo ba to solana na ndeko a direct à téléphone. Masolo nini par rapport ya ndenge bazo. Bonjour, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour.
Bonjour, Jerry Kobetox. Voilà, on a en direct une émission nangai congolais Téléma. Oyo tozo sala sikoyo to ngai tozo moi muke makanisi na bino bandeko boza libanda par rapport ya arrivé ya président Félix Antoine Tshilombo na Belgique. Ouais, merci vraiment na Pesiombo te Jerry Kobetox mon bundele mboka izangai mwana suka ya ba combattant nyonso Koko Gabana. Wow. Donc leki ya Fachi comprendre ndeza boye bazoba na bana loko salati ba osala pe mutelo côté président oyaro qui est à l'aise hein likambo na loba ngoko bolo tolongwa no likambo ki tribalisme hein likambo na loba na cheki tribalisme te mais yeba ke Belgique wana eza mboka ya baluba baluba baza trop mais Félix azali pona ba congolais nyonso yango donc bazoba loko ba boketu bana ba mikanda te bazo luka bazo mikanda na sima ya komba kombese sila n'habite papa donc ce que ça c'est une question monsieur tuna ngana après pona ya nula mais ngana moni ba vidéo musu ba uti ko sala sikoyo boketu asala ki vidéo et puis n'habite ceux qui odombo be adambo et pas auto sala lobi ke ba ko sala toujours résistance pour ba menacer président ya mboka depuis Belgique. Est-ce que makamone za nka ba réseaux sociaux mukutate odombo odombo pena ndenga zawa na engwandiste lokola odombo sa nini hein odombo sa nini pena longwa France ya Belgique o sa nini ay loko nini on sala odombo beta maloko mwa muketa la bako beta ma oba komeka nazoyebisa bangwandiste na nyonso na balamukiste nyonso oyo akomeka kaka lobi na Belgique ngaso na sisi musasi ko nazozwa Eurostar banque Belgique équipe déjà à London tozawana bana baboya tongo etana les sympathies de Fachi tozawana bazayi de peste tozawana buzoba na banwa banon sala ezaita ya Kabila ozata ya Kabila te ozata ya Félix pe toza pena baya odombo zoba loko odombo donc aluka no mukandati aluka mukanda odombo wana aluka mukanda voyage donc au moins tout le reste bato na ba loba loba bana mikanda te baza résider te baba ngunder donc ce ba meki bakozonga Congo ba okesa bilanga na kanya makasisi. Mais par rapport à l'ikanisi, parce que yoza na base ya IDPS ya Londres, mais na Kinshasa o yindi mabe babi na tongo ba combattre IDPS ba kendaki na ndaku ya babokechu. Pona likanisi wana yo rolo banini. Ouais, il faut totalisa no zoba nyangala kata wana bokechu akeba nayi. Il faut maintenant to kebisaye. Donc délégation partout to lukaye. Arosano saisi na l'état avant Félix Aya, avant président Félix Tshilombo Tshisekedi, maboko pembe aya, bokechu oza arrêté, odombo wana akoza arrêté parce que président a une invitation ya royale. Donc babengi c'est sa coopération montokyo zanga ngote tala. Sorobi Mouze Kabila kufa pour nini hein? Mouze Kabila kufa ki l'air ba belgo babengi ça et les amis de Congolais belgo Congo bengi ça y. Ya longole avion qui Tripoli Cuba. Au mona suka nango le bati kabiso Félix autos a jamais piégé. Félix a qui on a ko solo ko fungola masolo. Donc azo fungola masolo Félix a mona mboka kana baba odombo so baloko ya tinda mbonga minerval anati atuna odombo wana tindi mbonga minerval epana parce que c'est so félé voilà ba nevene ba otango félé wana za bazoba mo ba okosa ba papa ngwanda zongi no linete ya Mobutu ayiba na Maroc. Oh papa ngwanda ayiba linete ya Mobutu na Maroc. Wa papa ngwanda fa zongi sa linete ya Mobutu ayiba na Maroc azongi sa linete wana ya mama bobila da walinga kete po ayiba linete papa Mobutu bakuna Mobutu na linete nete po na ngwanda ayiba ka linete likanisi mususu ezali bandeko na bino ya lamuka ba journaliste to benga bango ba benga biso ba pangiste biso pe to benga bango e bango ba benga biso ba taliban biso to benga bango ba pangiste journaliste ya télé Tchangu nani Fabien Kuswanika na yoki ba bi ba interdire akoma pembeni esika manifestation Félix Tshisekedi au sala te na Belgique. Est-ce que c'est vrai? Bah, le biso ka meki a menacer même la famille na Kinshasa. Yeah, ma kamangwa ça ma bongo parce que les gens blaguent beaucoup, hein. Omoni no kolobano bato lamuka baza bato ba pola. Omoni ba perdant, mutu asa perdre. Azarane lo kwa mutabeli liboma. Do tala bango nyonso bato la ono mona étranger le quoi mais c'est Madidi Martin Fayulu Madidi. C'est un étranger. Le so tali garçon na so lo banane wana
Pakistanais aza nani mutu Angola mpanda choku mutu wana bomona radio nani Fabien Kusanika za Angolais Angolais mupanzi ya banini ya Kikuchu mupanzi ya bandundu kangama na Angola mupanzi ya sali donc aroko lingane batu bazate mais ayeba nyonso sali buzoba contre président Félix omoni biso to ba combattant to côté la Kabila tine Élysée yango moni biso to telemeli bango tout te que non mutu te akota tana nina ko donc atozui Macron kaka omeka ko saboter Félix ndenge to ko betaye xénophobie Afrique du Sud ko sa ndenge to ko betaye tala Jerry nga ndena bwena osenga na musala na biso bapesa nga permission na ozwa kaka Eurostar moko donc dans la Belgique donc ndesa wana toza ready oya ebia melaka diamba biso melaka diamba oyebe osala bo biso pe to sala bo ofingaka to fingaka no muto obangisa muninga te ba perdant bazela ti kabunja ozwa bokonzi comprendre premier mandat Félix Cécile deuxième mandat Félix Cécile après kabunja zuma solo a continuer à deux mandats après to luki nani na ide personne qui Chabani Jacques Mer ceux qui neto vani neto nganza mi bokonzi oko est-ce que battre que Félix ça na transition transition à 10 ans donc ninga zo sala bo ezala ngo transition ezali transition nazo ebisa Félix nazo sala wana pour préparer élection aux ala normal aux ala bien libre pe congolais to voter faut ça la recensement donc ndenge Félix aza bokoni na bokonzi wana mutu monta kanisa na 2023 zo ke élection ça maté Félix na vandi wana kwa vandi libela si tozo bongisa makambo Congo si to sala élection bien donc bakeba na bango ta auto ko meka lobi na Belgique ko betama Babi Masubangando. Voilà, moi nasuka ba combattant, je vous rappelle que nazo sona moi nasuka ba combattant Koko Pangasudi. Alors na tuna sous question mo ndeko na yo, il paraît to ka kawa za Brazzavilloise wala soki Niki Maserati. Yepe bango pe ba poster ba photo, ba lobi na ba vidéo ba lobi bango pe donc et mame kaka libe bakaka. Et mame ba ki équipé maramna bango Congo Brazzaville ça so kanga bokonzi. Ça soit changé la constitution qui peut m'amener bangote qui peut m'amener biso et même ya to banga na biso to moni bato basala ba makambu bandula beritier beba bandule beba biso yeyo parce que toza mupanzi ya fachi moni ba komatana banda ko bangisa biso yeyo to sa pembe na fachi donc mutu moko te ku to meka tala moni zoba mo sa ba physique ne tula momo beteli kofi moko kufi toza pena prêt toza na molimo papa kimbangu tona molimo mfumu Tshisekedi tobe na molimo moko donc toza na milimo fachinda zona la musa milimo aya ko fungola ba statut na biso to Congo kangama comprendre fachi ko libérer Congo na Belgique aya ko senga bango donc il va pesa biso libération Congo parce que tout travail to bongisa Congo na biso yaya bana Congo ezala Congo président mon côté congolais nana si oza congolais na se ko bana Kasavubu Mouta Bulgarie, papa na Bulgare. Aujourd'hui, Nani, Mobutu, même chose. Moïse Kabila, Zambien. Le président Liboso, Bana Congo, Bana Zakara Félix Chilombo Tshisekedi Antoine. Donc, Mouto a dit qu'il y a un kosi, allo Bangala, papa na Kasavu, Baza Nani. Voilà. Moi, Moutou na souk ezali, mobilisation, Bana Londres, na que Bazaï. Allô? Allô, non, base ya IDPS na Londres, on confirme biso que bozo zala wana na Belgique wana, bo kita wana po bo contrôler na mona ki peut mettre Tchoura Mboma lobi o ko meka ata la photo na ye, Alex ba famille photo asuka parce que pour na Félix Tshisekedi de moto kokufa. Ouais, mobilisation ça bien. Mobilisation pene ça bien na zongela sur les cambo batu musuba okansanga na lo bango za tribalisme hein, qui tribalisme était. Omoni Balouba baza ebele na Belgique tozana nous donc tozana sensibiliser on compte ce comme IDPS parti donc ezama et toza peuple na Belgique na France partout base à Londres déjà tozana Chiba ba benda déjà azotambola wana président Chiba zo kita ba vient na biso tout ba kita déjà de équipe fort bana London bazo kita déjà au bana London au ba kuma na Facebook dans les sympathies de Fachi toza déjà wana donc équipe n'angane lelo pona sali donc non ça raison sisi musala mbala moko na tumbimba mo Eurostar na station mitike na ngado ekoinda ona komeka ko beta madon to ko beta ya mort to ko boma ete to me
5 jours atikala to beti otikali nini biso to benga disable disabilité to handicap. Mais question monsieur Zali qui va blaguer à rester handicap na vie na mobimba. Question monsieur Zali à Souka. Félix aza mwana mboka. Voilà, question monsieur Zali à Souka. Voilà, question monsieur Zali à Souka naoki balobi naoki allô. Allô. Gouvernement belge balobi oyo akosala mobulu ba retraiter le quoi criminel et bako l'axapena que force à l'état ezali na Belgique soit akozala refouler la Kinshasa eza ya solo. Ouais, asa yaya. Roi belge mtabengisié. Royaume de asa invitation à premier ministre belge te roi ya Belgique mtabengisié. Donc sécurité na yemne babengisié ba wana po basala makamu ya Congo comprendre bango ba coloniser biso. Parce que yo citoyen moko pamba boba ke kombe se sila na poto. Tala bakoka kutu Moïse Mbi ete boba koka Félix. Pe loko mona zo bakiselo omoni kaka soki ba meki osala ba désordre na bango oyo ke président ayele président zo zonga ndule zongi na poto ndule zongi muto omeka liso azate. Voilà maloba na asuka bokabwani na yebike to sololi makasi maloba na asuka bokabwani maloba suka ezate parce que to zano na bon moi maloba suka ezate mais lilobaka ezake bana IDPS to banga te notre président sera là donc sera le bienvenu na kati terre na e comprendre na kati mboka oya kolela ya diaspora parce que papa kimbango alobaki biso batu o to zana poto leto comme zonga ceux qui mona poto si bokonzi nde libération Congo alors moko ya biso ya diaspora azwa bokonzi Félix Tshilombo Tshisekedi donc mona ya bakishi donc nenga za wana za mwena bakishi eza pena pouvoir ya Nzambe parce que nenga vandi wana makambu sikoyo ebandi to mona Congo ya sika Congo ya bien Congo rozala libre na expression donc muto rozala libre pour circuler bien donc to bangela na biso te to ya président na biso kimia bino pe na kin bo banga na binote comprendre géri bo banga na binote président zo kita à l'aise mutu pe aroloba pointé azanete donc Congo est libre nga moko déjà nanu na novembre tozano na Kinshasa parce que ça fait 16 ans yango 18 ans yango tozalara libanda donc photo zonga pe mboka dans ma classe pe comme filer na profiter na à université quoi. Voilà, rappelez Batou ezaki bongona ni to solo la kinaye po Batou ba yo kapena o solo lina mwana ya suka ya combat mwana suka résistance donc Koko Gabana Pangasudi donc le neveu de Fachi quoi hein biso ba benga biso ba fou joyeux à Félix comprendre donc les fous joyeux de Félix biso yeyo o meki fait au fini na tongo biso fingo na midi na 10h au fini to lancer au fini au bêtise biso au fini bêtise au bêti to beta pe na mama abino voilà président ben abiso ayaza pona ba congolais nyonso président lingi pe ezala donc tozo benda ka ba oyo bazanga matoyi bazanga mutu ke oya komeka kana président Félix akotika la handicap ya vie déjà on ka déjà na voilà merci beaucoup vraiment merci beaucoup Wanezaki Koko Pangasudi en direct de Londres donc namoni mbala moko base IDPS na Londres président Chibaba Benda Bikule Brea papa chéri Apombenza Firenze namoni ba président Doli Kamani j'espère que to soli na mwana poto alobi Fumuki Mbango alobaki mukolo mwana poto akozwa bokonzi nde bana poto bakozonga Kinshasa. Donc vous comprenez que mwana poto mutazwa bokonzi Félix Tshisekedi akoli na abotami na ngiringiri akoli na limité moi moké na Belgique mboka oyo avandi pena lelo ba yuma lokola ba boboke tu premier oza na place osala la buzoba te poso sali buzoba bako shimba yo oko shimba ma odombo soki odombo to ebité olinga ba fula o RE Niki Maserati kutu gaz ese la Brazzavilloise kendo kipe politique à Brazzaville o ça soit changer constitution o akanga ba politicien be na kasho yozo kipe ka politique na biso Congo donc Belgique ezo inda mabe na yebi ke émission tanga zo côté ça bino plaisir le président Félix Tshisekedi da sa longwa qui déjà na tongo donc boyamba ye kuna esa la kitoko na elengi
Bon, continuez toujours qu'on peut s'habiller confiance. J'ai comme étant c'est des de la presse. Moi, na souka baya fachi. Car à n'engé koko pangasou dia lobby. Ce qu'on finit na 13h, 1 minute. Tu les rapports expliquer. Ma lobby est soloté. Merci beaucoup na assistance à Paradis Lumière ABC de la presse. Na peso bambo tebele. Merci na Zola de la Cruz ba tu nyoso bolanda biso Mama Jambo. Mama Jambo vient dans débat mpungi Congo ya solo ya Congo central na peso bambo tebele ya Gauthier business les seuls qui me restent donc bambo te nayo on se retrouve dans l'émission Koya ciao.